Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya, Ngouya, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Hein? Aïe. Bonsoir et bienvenue à tous les abonnés de Mati Kasongo TV, Babi Mati Kasongo TV, né Makamba avec Benny Lokaso, la Queen Bee, la Cléopâtre, VIP international, véritablement à Mboka Yabino. En tout cas, je vous aime beaucoup. Continuez à vous abonner sur cette chaîne Mati Kasongo TV, Benny Lokaso, Mati Kasongo TV. En tout cas, né Makamba, on appelle Laetitia Touya, Mote, Laetitia Touya, Nabiso, Mote, Naoyaya. Et à présent, Benny Lokaso est là quelque part avec une personne très importante. Il y a Bino, Babi. Migolo à Saranité, il y a deux gars et il s'appelle le Rwandaka. Rwandaka, l'animateur du moment. Il a évolué, il a vu Cheta, Papa Hervé que je salue, et Aïcha Keita, Motenayo, et ainsi qu'à mon caméraman. Donc continuez à vous abonner massivement sur cette chaîne et tout respecter les gestes, les barrières, concernant cette maladie de coronavirus. Respectons. Instruction Mogonjambo rappelle si quoi je vous aime beaucoup. Il y a Willy Moucheni, le véritable code mondial. Bonjour Nayo. Mote la manière sur Balanda Bisso. Rwandaka. Bonjour. Ouais, tranquille. Na pesi internet tout mbote. Na pesi mère Fanta Fofana, la diva. Fanta Fofana, la diva. Lettre F. Mbote ya trop. Na pesi mbote na Natacha Gola. Poto na poto, Ferrego la poto na poto. Na rectifier le mot le bas na yoki. Ngana koti pas présent Ferrego la ti. Ngana koti pas présent Ferrego la ti. Ferrego la zambuta na ngaya ngiringiri. Na mone kaka, bato nga ba dérailler, ya on a côté maram na ye. Ah OK, ozaka na sens. Parce que migolo ils ont évolué. Mais tu na zanga mo na studio. Na studio sauf que qui est derrière toi. Sauf que qui est derrière toi. Qui est derrière toi donc bientôt là bazo dans le temps des sacrifices. Temps de sacrifice avec Rwandaka par commando dans sa bazooka. Voilà quoi. La danse la plus facile. Ça se passe à Machan. Ça se passe comment? Ah, c'est pas. À Machan, ça se passe à Machan. La danse la plus facile dans sa bazooka. Attention, mauvaise haleine. Donc, Banapoto. Attention, mauvaise haleine. Attention, tu vas faire un solo. Du nouveau. Nakata animation Rwandaka. Et ça là, tu es à boire bazooka. Tu es animation banda. Tu es leka. Yamba ya sanga ya boire disque nini. Dans Shingom. Dans sa boula Shingom. Avoir à crier à bazooka. Plus facile. La danse la plus facile, ça se passe à Machan. Donc, bouger le corps. Non, pas le corps, ça se passe dans la bouche. Okay. Oh. Danse à bazooka. Ouais. Merci beaucoup de ça. Moi j'aime bien être avec les animateurs parce que bon bah mouvoir à terrain quoi. Moi bon et ça là moi bien. Et Rwandaka. Dans l'Andio non que ça la carrière solo. Ouais, Rwandaka sur la carrière. Dans la studio ça album. Non, ça marche single. Le temps de sacrifice non ça il au moins il y a 4 minutes. Vous comprenez na bimisa oyo za 4 na ngai pour na moni batuto bazo sala toara na mai na makila. Moi qui est derrière toi? Jésus-Christ donc Nzambe na ngai azotika ngate. Jésus de Nias. Ah bon Jésus de Nias soit soutenir ngeza mabete. Papa Hervé Nzamba Loyembo grand chanteur. On pesi batu ba devoir. On comme si batu ba mabata. On comme si batu ba suiviste. Ba landi mais mabata ba pesi bango deuxième dossier ba pesi bango acoustique c'est bimi bonus. Pour balobaki oh Papa Hervé à sala ngona studio ba mixer Papa Hervé li bango sko guitare mabaya Charlie Vandana to beta sko na micro live bolanda susu faux modèle Rwandaka titre ande bonezani mukonza ba flat Niwana coureur de Japon musano Rwandaka ba chroniqueuse ba danseuse au monde commis down ya on a salé le cri moi sina yo bombaka oya baninga pion ce n'est pas bon de bon yango commis down. Ouais. Dites OK de tous évoluer Rwandaka. Il y a Christian de Cordes papa et ça papa solution.
faux modèle comme on a faux modèle napesi maestro Fabregas mbote oyo mpo bimisaka mita album cible maestro Fabregas merci on a battu merci ya ba misi cible de eza ebima esko ya baministre merci esko oyoka ba clip oyoka baclip ouais baclip ebima wana maestro ça sota ba niveau kotyaka maestro na makambo oyo te wana boss Kirios Kujarati de trop ye kuta koma mumpe makambo akota yango su te ngamu na chargé na faux modèle suivi c'était un faux modèle jamais bel acoustique ya faire rigola ouais tout le bel acoustique à faire rigola tout mon frère rigola bisaka acoustique du côté pe ex patron na yo Kabose Bulembi na PCP ba Kabose Bulembi ya Bulembi azanani monsieur mboka na ngana ebiete ngana ebi betendenge ni yo bet obeta kuno uta on est aki tremplin oh na vi ba tremplin à la rapé tremplin ça uti ku place non ngana uta pas le fombo na pesi ve show mbemba mbote bana bumbu pas le fombo to e barate Rwanda ka pas le fombo to e barate te yondo ebe ngate tana kutana na PDG plus mwabilu na 2004 na RTGA nga babetanga kala ba ochanga na ba pibisa ba uli diamant ba ochanga na kuserana kumu kanga olingi ba sene pasuka kala Rwanda kada azobeta na ba radio nga na mutakala nga na mutakala sina bimaki na ngai yo comprendre orchestre ona yako sala ka tremplin na ko chaba ngo poids ba bomela nga catch ba bomela nga car ba sepela ndenge 100 là achaka ça à $5 abomela nga car. Mais surprise désolé. Yo likamnine au quotidien on peut pas faire rigoler te. Yo na faire rigoler connaissance à pamba. O finga ya bulembi na likambuni. Te cheta gola ngane na abo ngasi na kolinga na obeta suna okesa batutene na abo. Le ba petit c'est tout. C'était tigu tuté. Na yebi ngana mbiaga na yebi mutu nde tambolaka. Na zara pe na ba leader. Na yebi jende tambo donc muta roya impressionner ngazati. Vous comprenez? Na obeta sona nga danse à bazoka. La danse la plus facile. Ça se passe à Manchon. Attention aux mauvaises haleines. On bouge que la bouche. La bouche. C'est comme ça. La bouche, la ouais. Bouche. Moi, t'as continué la comédie d'ailleurs. Ouais, des fois, ouais, ça va chalisser, des fois, tu t'es donc voilà. La question tout ninga, acoustique à président faire l'équipe acoustique tout, malgré tout. Deuxième acoustique. Et ouais, mi balé coup du devoir, non, c'est là-bas on va suivre, c'est pas ma bataille jusqu'à là dans mon tête. Bochama. Deuxième bien pour les bombes. On est à bonus. Ah, nani wana. Ah, na ebiete. Yo to tanga ba komba batu mitali yo. Tanga te wana parce que toi on a deux acoustiques, to lobela deux. Donc loko za musicien mutu te. Ebimi liboso. To lobela o ebimi liboso. To lobela ya président na yo te. Na monyango te siko ya vie bo na monite. Kade de motikili pe na zaki ne lobi abetele onemo oboye pe. To lobela ngana za misi a godé le fombo kotangela nga komba ba faux modèle te ba complexé complexé faux modèle place outi to na uta pa le fombo ina mwana le fombo kala e barote Rwanda kande tinga pena na ebonde pa ngate maestro Fabo aye barangai président bina filé élève du maître aye bagingai papa chéri Jibe Mpiana aye bagingai Chetani gola Jésus. Jésus. Ah Jésus. Jésus de Nias. Nzamba Loyembo. Mutaleki azate papa. Collègue ndenga zawana. Azoluka ba vie. Collègue asali makambo pa regretter zoba ndoki zoba. Ndete yo zaita ba do regretter. Olenda boy, olenda. Ya ndoki zobe kuba ndoki asali makambo apa komo nina mwetinda ngai. Asa niveau présent Ferrego. Là je vois l'assistance de Patrick Ngambe. Patrick Ngambe, poids lourd de la presse. Adam Suluzolo, Mwana Sukanzambe. Mami, Laetitia Touya. Ouais, donc, président Ferrego, là, à niveau na bangote. En plus, vous avez dit que Inter est combien? Il y a mis un Inter Bumbu. Azola un Inter Bumbu, Bakanga qui est bilamba na ye. Bakanga bilamba na ye, Awazan Inter Bumbu. Donc, sera meki na Robengara, PDG Mayalos, Bazu bilamba, wana babenganie. Azan Inter Bumbu. Donc, au moins, Azan Inter Bumbu, Awa, Zawa. Donc, il y a un Azan Roto qui peut être un niveau chez Tate, chez Taleki, à ce moment au palais.
ndaka na temps ofalo sala na temps ofalo sala na promotion ya nzembo nozobimisa on n'a pas le temps yolandela ya sheta Sheta c'est mon vieux Shetani Sheta Jésus Sheta napesi gigola mbota trop na biso ke mamutu za kareke ba bo sutuka kare ya makasi nazobisa yo vient na ngai Blaise Mpolo napesi mbota trop napesi Makaouz Damba mbota trop vous comprenez donc nazoloba kaka na collègue faux modèle aux niveau présent ferité présent faire beti acoustique na parler na ye bola sabanda kuna bino na bova kuna to na salle to na studio toza na studio d'enregistrement toza na salle ya gymnastique résidence ya na poto ti vient na biso awa na bova ngolali na memo na bova yebi on a yebi kuna na lo bero da vient na biso mon a poto à la famille na poto tika biloko wana ko yo za complexe yo ke poto te yo za mukanda te yo za Patricia Chibala mami na pese mbote mukanda pezoya Patricia Chibala mama de boy mukanda zeloko te végété pe lo tirer zo bima mukanda ko yani uyebite nazo biso ko banga mama wana te muka yeste complexe anda lota de mukanda zwango e commissaire impoli afinga ba leader rebelle o azoki no loba na ko kanga sona na tanga ponga la vana ye na yebiye complexe t'as pas problème te na côté le am t'as pas problème nzambe na ngai D'accord. Végétal au nini le bon végétal de l'obanini végétal to lo bate o lo bate na bituna mamu na ngako na fula bato ate a na bikaka Jésus de Nias nzambalo yembo no koti yango na poser question wana te na nenga te na poser yango te na koti yango na nko o meka na shetani gola na royela ye o meka na papa Hervé na royela ye na kokota nango kese wana te ngasi na koli na mosala vie na ngana obimisa son na ngana obeta na kese kanga date na heure toi 18h so son esimbite na ozonga sous na studio na ke bosser c'est la pédicure crimo ezaona ici ça va chez Shetani Gola c'est la pédicure chez Shetani papa Hervé papa Hervé chez yo moko wana papa Hervé azo sala makambo bien papa Hervé azo sala makambo bien kitoko la belle ya na ebiste tali binote na boy na boy atana zuya ndambo na zomo la bana c'est la pédicure c'est la allez ici ça va c'est le solo, c'est la pédicure. Atana zi yandambo na zobo la bana, c'est la pédicure. Atana lié yandambo na zo vimba santé kitoko, c'est la pédicure. Ici ça va, ça. Chez Mati Kasongo, c'est la pédicure. Atato zi yandambo to zobo la bana, c'est la pédicure. Deux fois t'es na zo bisayo. Dans sa bazooka. Ouais, allez bazooka te, abusana femena chérité. Ouais, allez chinga mete, kozala presa ko solo la na bato te. Soit somba bazoka liya bazoka epesaka savere munoko elongolaka solo ya munoko totofuna bazoka tolia ça c'est la nouvelle danse oeza bakinam deux fois te oeza babaranganga oeza batente minute deux fois te non pas c'est un son dans sa bazoka deux fois dans sa bazoka c'est plus facile dans sa bazoka Laetitia Kuya za kitoko belle femme Kuya loba belle femme belle femme belle femme wana bazana na matika songo belle femme bakanga na matika songo belle femme Laetitia Kuya za kitoko belle femme ale Kuya lobagate belle femme belle mutamba data mbanga naebi mbanga na nenga 12 mbanga mais na nenga tandeswa na matika songo bazobina na bango belle femme. Merci beaucoup, je suis là avec Rwanda, comprenez l'ambiance qui règne dans cette plateau. Vous comprenez que nous sommes un animateur, donc ils allaient boiter, comme on appelle des tibango, quoi. Il faut comprendre. Mais faux modèle, aux niveau présent fait rigoler. Quand vous avez un faux modèle, jaloux, timambi. Oko karape makambute. Yo. Bato sa elo mo awa. Masu edindi na libongo kiu.
Mais générique a bien. Non, voilà générique a bien. Même pas le monde pas bien fila zo sala fina eso masala zo souffrir kuna zo kemba na zo ba péter donc moi ça courage bosser pour la moni végétal ça on a donc il faut bosser ma casse moni kuna ba chérie bino ba bébé o ko misiko course au pouvoir pam pam on a lobati o Rwanda kati nga banga na mtuté na respecter donc Johnny même faut bosser pour so bosser te ki bo aussi le muka on les a pas cousin te o tata moi c'est tata leki o li akite ba tikela zo damaji ya ko zo démission na santé ke ba kuna boulot ndenga mabete ouais donc Rwanda ka azoni chemin na ye ndenga mabete collègue jaloux simambi complexé mutafore oza niveau papa chez tate oza niveau faire rigolo ata leki on a palais aleki on a succès aleki on a bakar on a faux car pauvre car faut tout monde rouler au bout maintenant on a ketch nango tchamba ça va $5 chaneza ninya neza rare ka wana tambo tika maga uzukuta na karo tena bia tika pardon tika Bona classique dans le bateau. Adam nous allons tout monde dans le bateau. Ouais, bon c'est l'état de sacrifice bana poto bana Paris. Bana Fanta Fofana la diva. Fanta la Fofana la diva, lettre F. Papi Tchonkoumou na Belgique. Papi Tchonkoumou prêtre vieux. Na soki code, na sepeli. Ba ba kasi lokona longa na kese na bango code de royauté. Ba Fanta Fofana, ba koti makambo. Ba Natasha Gola, ba koti makambo. Faire gola poto na poto groupe na biso faire gola poto na poto. Nous a des bases papa. J'étais Manzumbu ambassadeur, j'étais Manzumbu. Kota. Surprise à l'imère. C'est là ça va se bien va comprendre. Ça va se en tout cas, ba mauvais ba fille à mauvaise haleine en tout cas. La zuki asika. Loin de nous s'il vous plaît. Mon avis na ngantanga luba on appelle ça trident. Qui se moué ça on a trident. Et soignanga trident. Sanga lubango. Oboke no ex. Non, il est ex. Pardon Badi. Merci beaucoup. Nous arrivons déjà presque à la fin de cette émission. Roi Dakar, depuis que tu es là trop, soki bore bimi. C'est bon que je dis. Maintenant, il faut bore bima. Il faut aller studio, faut aller dans studio. Libanga na bi gezali na pas. Na pesi godé le fombo moté ingénieur à mon quatrième ta simbi bor. Président godé le fombo mutazo. Au salon on a Jaguar, on a Kevin po. Kevin mon a godé le fombo bazo ya mabe mon a godé le fombo mo Kevin Mbemba zo beta base, azo tripoté pe. Bon, tripoté c'est trop dire mais la lobby m'a bien rectifié. Azo iya na mu papa na e. Kevin Mbemba na peso mbote grand ingénieur PPSM yo yebi, PPSM. Donc godé le fombo merci fi na ba boulot to sala. Kala te donc il ba ozo prendre bango 4 minutes kaka. Moi sina yo bombaka. Moi sina yo batelaka. Oya baninga, piao. OK, Q. Keba, ce n'est pas bon. Coureur de jupons. Pas bon de bon. Bazooka. Dans ce bazooka. Voilà. Merci beaucoup, Radaka. C'était vraiment un grand plaisir de te recevoir dans mon émission. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Elle est là, Béni Lokaso, la Queen Bee, la Cléopâtre, un VIP international. En tout cas, merci beaucoup. Sans oublier le président de la République Mouchenitique, Willy Moucheni, le véritable code mondial. Mon vieux Junior Mundele Nzakomba, de gros bisous à toi. Matika Songo Kaskas. De moi. Merci beaucoup pour la confiance. Je suis là. Donc, boya s'abonner et belé la chaîne. Oh Dieu merci Salam, sans oublier, je vois mon vieux Kitata de Bundes, Bambo Tenayo, Aïcha Keita, ma copine, sans oublier, Ya Christian de Cornès, Papa Ace. Bonjour et bienvenue Bambo Tenayo et belé. En tout cas, merci beaucoup Nabino Nyonso, mon caméraman, Ya Moulay, Ya Mbinga, Ya Kitoko, pardon. Greg Mbaye, en tout cas, on a ligné trop et ça sera un plaisir quoi. Merci beaucoup à vous toutes, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Matika Songo TV. De gros bisous, je vous aime beaucoup. Bisous. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne Nguya.
Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.